de rien pour na merci na yo. Yo banda usala msala bafutaka yote siko tu garder pour la dire. Kindolo comme ça la place bafutaka bato. Ah simplement bafutaka te kindolo comme ça la place bafutaka bato. Exacteur, tu peux que ça de dire que kindolo comme ça la place mususu. Yo kindolo comme ça la place mususu bafutaka yo bien. Bafutaka ça de la bien. Alors ça la va retard pour tout tu confidemment. Il faut tout foutre à banda, tout foutre à bakamboise en retard, tant va saler tout foutre à malembe. Yo zala pressé qui déplace au bafoutre tous les 30 mamans. Pour na enseigner la batole ta bazo foutre bangote, mais bazo que nous tomber na boss na bangote. Yo comme nini vraiment. Comme le bon mauvais mais la diamba. Kenya le place pardon. Chérie, au bossani batanyo so vraiment. Au bossani vraiment batanyo so zaki na yo. Ngana lobi bongo te ki le 30 bafuta ngana sengi pe salaire te na sengi chef coûte na senga ki kanisa lukelanga 3 ata $300 ata 300 ata 350 ngamo na baksa mbongo mususu na lukanda kuna isa ki bongo ngana senga ki mbongo o bafuta ngati na lobaki ni likambo wana te yenda lobaki akopesa ngai mbongo te akopesa ngai mbongo ezate na yo sola na yo na yo sola na yo senga na kusala mabe na kusala mabe te to bando tana yuko tozola la ngolo satisfaire ngai bo mutu yozo coucher na yuko sala mabe na kusala mabe tambukolo moko te na zane na problème parce que bisenga na ndako 46 leki na senga ki pe mbongo ebeli te na senga ki pesa ngata 300 à 350 na baksa mususu na jusqu'à voir tout ça pour na bongo te. Eza pona bongo te chérie na ngoyo kisinga soni ya miso ya bato bakosala mabete na kisinga bambongo na bambongo salaire nyonso tu po ani na pona kiwa na voyager te nazaka esika moko na kosala patron na eki kotombokela yo te na eki kaka Maman de rien pour na merci na yo. Yo banda usala msala bafutaka yo te siko tu garder pour la dire. Kindolo comme ça la place bafutaka bato. Ah, simplement bafutaka te kientolo comme ça la place bafutaka bato. Exacteur, tu peux que ça de dire que nous comme ça la place mususu. Yo kientolo comme ça la place mususu bafutaka yo bien. Bafutaka ça de la bien. Alors ça za la va retard pour tout tu confidemment, il faut tout foutre banda, tout foutre bakamboise en retard, tant va saler tout foutre malembe. Yo za la pressé qui déplace au bafutaka tous les 30 mamans. Pour na enseigner la batole ta bazo futa bangote be bazo que nous tomber na boss na bangote yo comme nini vraiment comme le bon mauvais mais la diamba Kenya le place pardon. Merci na balani nyonso ya tokomi wapi tokutani susu eza o abino epenge Fofana mais za kesengo kozala boss pe ko futaka ba travailleur na yo koyeba pe valeur ya travailleur nous on a fait de l'année bout eza kesengo ya patron ko fêter na ba travailleur na yo. Patron malamu ataka kesika travail na alalaka. Patron malamu alinga koyeba travail a uti wapi. Yango na kolinga boyeba nani na yambi ayepa nanga pona nini. Mama na ngai mbote. Nalingi oloba mwa makasi. Eloko nini ememio na tokomi wapi. Papa nga na ye awa bona ba problème ilekeli nga na musala. D'abord kombo na oni. Kombo na nga Jolie. Ya sala rana chez Temba. Comment on a Jolie na sala Jolie Mbenza na sala na Chetemba. Jolie Mbenza travailleur ya Temba. Chetemba o wapi? Chetemba na forest comme un rond-point forest comme. Na ye awa parce que na makambo ekomeli ngai na musala. Makambo ni ekomeli na musala. Na musala babengani ngai na musala. Babengani na musala bapesi ngai mbongo na ngai te. Bapesi ngai de compte final na ngati babengani ngaka awa pona nini. Babengani ngaka musala po ani po babimisa kinga na ndako nga na futela to za immeuble moko na Chetemba na rond-point Forestcom biso to futela likolo bon immeuble on a bazo réflexionner yango parce que bandako nyonso etangaka tina boîte etangaka parce que faut babuka bandako likolo po bakanga madusu po na se ba maison commerciale ezana kina nde basenga ki babimisa batu po babandela kobuka nde babimisa babiloko na biso ko na sa na Chetemba na yosola na gérant na biso DJ Frank nesa bi ba longoli biso na ndako biloko DJ Frank après ko za d'abord DJ na Temba même gérant ya boîte na ko sola ne ba misinga ina ndako biloko eza libanda
anzimi abina kokotsa biloko na bomba nga bisko na ngonga na bombi boy nazana iska kokende kolala te na yebo desanga mbongo na banyongo na ngai boza nango bolka ta quelques mois bo pesa nga na luka iska na lala o na luka iska na zona ki kufanda o tenga na kokate ko opesa yo patron akoya kolongola nga yo luka patron na ndenge na ye aboy alobi patron a olongola na musala ngai na kene na protéger ye na kene na sa patron ke na banyongo na ngai oyo futa ka biso te pesa nga ta quelque chose na zwandako ne na ye na bureau na kuti ye na patron na biti koko patron bi na kota na ese patron na ngongo ne azaba bisinga na ndako bloquer zalibana bureau ngweza ah bureau ya patron na mineza na chetemba kuna na village kuna na likolo ya boîte e bureau ne zawana tango koti na bureau okuti na DJ Frank bazo sola so pese ba rapport pour se bateki de mardi à lundi ne ba pesa ba rapport ba mbonyo so bateki abi na ngai kota ni akone si bonjour boss ngai si boss na ngongone na zaboye ba misinga yi na ndako na aneska ya okende te lokolo za mokonzi na biso nyoso na kindeke pa gérant le bin ngai ya za makokite na ko ya na ebisa yo na ngongana na protéger po be na protéger po musane be bate na ebisi boss boss asiliki imana biro na ngai yo ko tele mo ko déclarer salaire yo nani batukutu na benga na bango bazonga te ba déclarer yo ko déclarer pe na ba arrière na ngai imana biro na mono susute na mono akota ka susute ma biro na ngai ale ye gérant abanzo tala nga komi ko sekanga ye DJ Frank azo sekanga mais yo mdoti na ngai ke ko ebisa patron ai abengi écrit si akapesa ye $100 akenena mona ka ili suste ngana bi o mbongo na ngai ezape ata bobengani ngana musama mbongo na ngai eza $100 te ngana travail de 2005 à 2010 so bafuta kabino ndenge nini po ba relere comme ebele bafuta kabiso te so vivre ndenge nini to vivre kaka da ba matolo kaka soki afuti bino lelo bo vana so après 4-5 mois bafuti peta ofuta bino mois moko boke suna banyongo 3-4 mois bafuta biso ka bongo yo za travailler à liboso te je pense que non kolongwa na o bato bakoya mulongwa ko réclamer ba salaire toza ebe kutni nazo bima boy batu musu bazo yamba bona plateau toza ebele donc na ngongonde na monaki parce que na ke na l'état bakisi ko corrompre kuna ngomonisco yo na ye awa ba pesi ngai $100 na ngai ale patron ko na sonyo na batunde ba lobby ne alobi te gérant bobetane ba calcul bo pesa ba mbongo na ye oyo bo banyongo toza nango akende ne o luka gérant abengani ngai o na okota susu gérant de DJ Frank abengani ngai bina okota susu ate ba kotisa ngati ba zwi biloko na nga ba confisque ngo ba kanyo na boîte do ba bilambe za kuna ba kiti ba sadi ba nzungu ba mbetu biloko nyonso eza kuna na boîte na bandola la ka libanda sweka kaka aye amoni ngata na liboso na osola na batu fabe abengi ba policier ba kokanganga premier jour a menacé ngai deuxième na ke na quatrième rue tozaki deux personnes moninga moko ute kolongola si tanto ke na quatrième rue tokoluka inspecteur toyebisi inspecteur basele tobinde tozabo balongo biso sa ba futi biso inspecteur basele na quatrième rue na ba futi biso mbongo ti balongo biso na musala bazobenga na biso pe balingi omona biso te nan bilo na ngana ngongo na bomisa ko na chetemba gérant akangi yango lobeta amona ngata liboso wana te batindi première convocation ayeta boy koya bati deuxième convocation abi akoya te tokene ko funda ye partout poko tu ya ayeba na ba procureur ya ndenge na ndenge pe basambaka na mutu mbongo te ngana yebi yango te na yebi kitwa ni état de droit ngana yebi kitwa ni état de droit na yebi pe makamwana lobi te po na yebi keso okelelo na l'état solution ezali ya lobi atabo fundi wapi atani yaza na mbongo ça va bato senti mbongo ngo pa ba travailler oye azwaka na musala soka afuta ka bango siko deuxième convocation tango ekei tokutani na ndeko na muninga nga moko ayebi magistrat mosaka na aka abi nde na kende ko porter ni plainte kuna boluka pe papa arca comme ça asa kaka suivi ya makambo wana na ke luka papa arca tozaki mibale na muninga moko balongola ki chintanto ke to expliquer ye maman omoni kaka maître chetemba avocat na bango akoti pa avocat chetemba to ebite to mona yera yaka wana akoti pa papa wana premier jour akoti deuxième jour akoti troisième jour
akutuko miso to ke kuna papa komo benga ya biso okutu ndeza boye patron na bino kutu ba maître ni musu bazana Lubumbashi ba komo benga ngai na ba mususu ba maître ni mususu ya ba komi kwa olukanga donde naza boye na komi na tan lisusu ya mabino oteng bo vanda kanga na ko benga bino tozongi sikoyo boye na kuti biloko na ngai ya bwaki yango libanda Maître Tyson abengi nga lobi o tokendaki na 4e mairie iska o okendaki kofunda to pesi déjà $500 kuna ba financer pour ba lalisa dossier donc Eddie de Frank alobi partout au kende ofunda e okosamba na etepo ye azala mbongo asamba ye aza na mbongo asama mbongo aza na mbongo na ye na kati telefone na kati telefone donc ce qu'on a quitté na force qu'on bandinga so ko yembanga oh eshuli baboki biloko no tenga bilo na ngai eza wapi ote baboka ki on bakyo benga ba policier bazui biloko na yo batiki yango na la police ngabi mais première convocation ya qui était deuxième convocation aye babengi na moni ekutu te babengi ngai pete sikoyo yakomisa loko na ngai nyonso na permission ya nani ni l'état permettre ote balobi déjà bakende ko financer déjà kuna pesa ki $500 ba financer et pas ya nani ba conforter biso te ba sambisi biso te ba calculer mikolo na ngala salaki bana 2005 ti lelo ba sel calcul te sikoyo ba rozwa kaka $500 ango batinda zo biloko na nga nini bani na ngai ba mbetu ba bilo na ngai bisali banda o biso pe to ebite to moni kaka ndenge eza beaucoup ndi azana ana kanda bia mono atate donde za wana soki na kena parquet général papa arka wana magistrat na ayambara biso susute dossier tutoke kuna totambola kaka okibo bozongo mettre na oya me avo ya acheter ba ya kapeli susute dossier esili kaka bwe na bani na ngai na la police babilama na ngai ba kit na ngai na la police salaire na zuite elo mo na zuite dossier e bomani kaka bwe na patron lisusu pe na kendaki ko funda parce que na salaire na chetemba de 2005 à 2010 nazongi de 2018 si lelo azongi sanga na musala na condition ke nazala mwasi na ye azongi so na musala a condition yozala mwasi na ye ozala mwasi na ndenge nini tango longwe musala lokola DJ Frank azowa ko sala logo te mais yende gérant na bino ba travailleur okenda komona yenda proposer au mwasi to ndenge nini parce que balongola kiyo relation nini oye ekomaki a proposer comme mwasi na ye relation ezaki ndenge nini ngai na salaka kuna de 2005 à 2010 balongola te ngamoko na longwaka na 2018 na ekozonga donc zonga ndenge nini bango ne balukaka yo zonga to ndenge ngai moko ne nazonga ki koluka DJ Frank wana azongi singai seko sala musala malamu na sala musala nga malamu bazongi singai na bandi ko servir siko leki ya DJ Frank Trésor asanani ala leki na petit frère na zoya tena musala asaka musani ye pas serva kaka moi mbalu wana na pesa ka mbongo na ngai po basi ko basispanda na pesa mbongo na ngai na bando lukanda bizo mbongo lokwa ozote akuna o changer la ngo dollar pona libanda moya ko changer ezate singa ko somba na pesa mbongo na ngai alia yango ezaka ikombe ezaka ba $30-35 boy na pesa parce que tongo ba yo zonga sana 2 semaines ba pesa nga 6 parce que s'il na zonga et trésor pesa mbongo na ngai mama le nani bayar na ngazo be ngai na ki ko 6 mbongo o tina sela ki yango yo ki ko sela ngonde ni otuni ngai tina permission ya nani yo ki ko sela bonanga na ba discussion na azu abetanga likofi na kata na ka awa nazomo cicatrice penda awa na kata na kawa mwamba luana akimi na bingi jenga na bonga bitala leki nozo kisinga bwebwe aloba pe elomote esila après mikolo babengi nga babi azongi sileki na me alobi na renyo ke nga na kozonga lisusu te ndene nga be mais ye kutu mutu azoki singa ikutu mais sko ye azui mutu yo azoki singa azongi se musala nanga mna maladie alobi na réunion ke moi sona akota awa te nga na bitin
nde bani kaka Tyson wana nde atsinzinga lobi kende ko luka patron expliquer makambo nyonso wana patron alingi nga te wa ba mikola bando tonga na village est-ce que ba conseil ezobetama ba conférence esalama grand liboulu ba otonga ngosi patron ayaka na tonga wana ba pokwa zogi na luka patron nesi patron ta likambu makambo ezolekelanga na ngongo gérant alobi nanga na kosa susu te po anindele eleki na ye azokisaki ngai ye na sima azokisileki na ye ngai na réunion na miso bato abike bakotsanga sute musala nanga esile patron sepelaki nango te kobengisa nga lobi aye wana gangele na miso bato aye kozwa ngai na leki na wana azokisaki nga azongisi biso suspension na 2 semaines après to kobanda sko nzela moko donc to qui est 2 semaines to bandis ko nzela moko na escaro to bande ko servi a longoli biso nani na wana leki ne wana azokisa biso yake na sécurité ngai na ke na administration na moi kobongisa na ke na moi ale na mikola po ba 1 semaine 2 semaines partout ay ko lukanga sengi numéro na ngai na ba poko ba 22 ans benga na zwa express na ndako ndako ngweza adresse GB na mango na GB ti wana na bengi ye alobi na mtazana reception matangai to na matia na banzo balanga ndazungisa na musala bwebo ke na linga ka mingi don des années ba ke ngai ni azabu na lingo za mwasi na ngana otika kolongola o musala te do ata mutasala likamne be ke ngana ko bengana ka ote na kolongola musala otika libela na libela wana boso la privé na GB na mango yo moto benga ki ete ye moto benga kiyo apeso adresse ya GB na mango pour dépôt kota temba ozaka toujours kaka na musala na yo awa na Foroscom mais jour wana nde appelle ekoti Zoa Express lozo kende pa patron OK na GB na mango pour tozo lo babo po bato bazolanda biso bayo kakeno tozo évoluer na yo na ke kuna pe première fois na ke kuna zo banga te po patron to solani papa mbating to mona ke te pas arata na Afrique du Sud to mona ka ete skoto na yo kende kuna na ko banga na kana vanzi abanzi ko simba nga boboyo na lingi yo takane na zongsa ke na musala na ngongo neza badnyoso ba yininga ibobo nga bien c'est vrai ende ni patron kasne bazongisa ki ngai batu balinga ki ngai na longwa po kuna batu so babanga ka gérant te do nde bazongisa eleki ya gérant na batu so balinga ki leki ya gérant po ba yemta azo batu na musala azo bango batu zaka pourrier kaka po na maka ata so mabe batu bakolinga ka parce que ndemta futa ba mta so batu na musala N'est-ce qu'on a eu wana to banzi ko solana a proposé nga yo to coucher na bobo mena na boya ki pete po na beke na ngoyo nazo souffrir pe na un état de faiblesse je souffre nazo souffrir na sandeni surtout ki po bi oboya lobito beaucoup ta musala banko e banzo bi ka soki mutali patron lingi oboyi au moins ko bakana esiko ebandi pani anzoli ko so ba problème abenga na yo pona ngongo ba nyoso balinga kinga te na gérant to bana lo balanete po patron da zongisa ngai pe alobi nanga okolongwa kate otikali libela namona ke lo yo seza tina nzimi parce que nazaki na état de faiblesse na nzimi pona batela musana ngai siko elo ekamusinga kaka na ngonga oyo babengani nga na ndako yo baki nanga ke olingi nga tozala na yo po baki nanga ke suku kutu obote nga mwana kozolo appartement bovine ko changer ya ozoaze mité depuis bobimaka naye boyimba no bima préservatif to ndenge alinga rango te za makambo ya soni ya koloba ngo na TV boye mais na choix te po na ngongo oyo na problème ya linga ngo te ma préféré ki to zoazemi zoazemi ya te peut depuis mambo ekomi là haut est-ce que qui même attend en hôpital oui ba matin zoto na boko za na lelo beaucoup après 2-3 semaines après 2-3 jours akene lumashi ake zambi ake avant da na été moi moko soki azongi sube soki mukola kanisi yo abengi yo lisusu po ba tune ba aza ba to ebele basi bazela bango ebele so yo zara bolingo ya yo kutute ozelaka yende akobenga yo en même temps za mwasi en même temps za travailler donc alobaki na dernière fois alobaki na bindenge oyebo ebakende
ozonga après 2 jours bana ngai bazoya to nakobima no soute soki bana bakiei nde oye awa men nde bana bazoya après 2 jours boy oya awa tepo bako rêver osa bien na musala pour lokola musaba nga makamwa mwasi na mobali te. Mais banda ko sentir quand même moi tout c'est banda ko tonda pour so bima na boss quand même. Mais ça na nga mbongo te donc soki apesi yo 100 wana ezaka rapo nasala ngo kaka po balongola ngai te mais na volonté na ngai na ki osala ngo te na ko sala ngo te ponga mona yebi patron na biso ndenga azala na ko sala ngo te mais nangonga nazaki na choix te po na bata musana ngai na kokendo biso musala esinga okendo na futela ndako bono vivre ndeni mando sala ngo mais ezaki na voter za condition apesa kinga pona vana na musala na za mwasi na eto vivre mais na memele ba problème na ngai balongoli nga na ndako bobo men nangonga wana lakisinga motema mabe abengana nga lokwa moyibe babengana ke boete pe abengani nga sambongo sa eloko moko te abengani nga na kei kaka boye pe bani na nga bambo bango na boîte babila babilo na nga ya boîte babwaki yango libanda bakoti na la potisi kwa za la po na forest comme na sima wana biba mbeto bakiti biloko nso to ezakuna abi na nga mema partout na mema partout wakosala eloko moko te ya ebaki na ayebela ba procureur ya ndenge na ndenge. Merci bandeko ezo sala pasi mais ezo sala soni ya komona bato bazo kata seleka pona ko défendre intérêt ya mboka na biso pe komona muto o alali alamuki azuma mosolo na ye ko engager ba procureur de la République bino mo bozoyoka eza epenge Fofana te ndenge nazolanda ngai na bino musala na nga eza kotuna mituna na luki ser na nga jolite mais ye aye na pasi makambo aza mutu aliboso ya ko dénoncer yango te eza makambo esalemaka mais na yebi keno arrivé ya distingué première dame maman na biso Denise Nyakero Tshisekedi mwasi ya chef de l'État première dame de la République na yebi keno fondation na ye to yebi quand même toza pena batu autre yiko benga tokotinda mona mwasi oyo na fondation ya première dame ya komona mutu pe eza même pasi ya komona ba Alpha Blondy ba Saif Keita modèle ba yembaka ba chanson ya ko faire ko tombola mboka na bango mais tozana ba musicien congolais bato boyembaka na banzembo oto kosomaka tongo pourquoi boza fier ya koyoka ba information aboyi botala mona mwasi oyo na Kinshasa za na famille te maza na vie a ki cherche pe koyoka elobeli na ye aza mutu ali kokuma mazo forcer koloba pe maloba na ye alobi nini bake na 4e mairie komona keno eza place ke bazoloba keno ezo tombola lokumu ya mboka na biso justice etombola ka mboka boyoka à cause de $500 yete metango azongi na temba DJ Frank oto waka balanga nzembo bazo yemba kai en même temps aza DJ na boîte en même temps yende Gérard o azwaka bana basi ayaka na bango basal mais ye moko aza incapable ya ko défendre travailleurs ye moko azwaka quand même un rapport à travailler et pas patron te mona mwaso alobi yango aza kotuna ye est-ce que akoza na élément moko oyo ko prouver biso ke en dehors ya ozala travailleur ya temba relation ya mwasi na mobali pongai na tela ko tanga temba na monoko na ngate ke muta koloba ke Fofana asali copte na fanda kinanga kaka awa eloba mwana mboka moto pamba jibe piano ke na souverain afandi na ye to komi wapi efandi nango merci na peuple congolais o bazo yeba o toza ko sala o batindike kende na to komi wapi ba député baza ebele me batangeli moko o aza élu ya Lukunga Eliezer Tambwe mona kolo lupango
atake koko to mwana mukolo lupango nazo mériter ko défendre lupango ya papa na ngai okoza ne lembo moko boye ko pouver biso pendake en dehors à travailler ya ko servir ekola kisa bato kenoke obima na ye to bozalaki mwasi na mobali na ngongo nanu na chetemba travailler à solana patron te ezalaka interdit lobaka gérant moko atinda ta patron eboke kopesa mbote mais soki ya moni ozosolana patron olongwe musala ngai nasolaka na patron ka ntango abenganaka ngai de Tyson maître Tyson atinda kanga bina ngongolo kobanga te kenzo koluka patron solo la nende première fois solo na patron nande pe na totozo biba numéro to koma kobenga mais atata ta vraiment te aza numéro patron aza numéro patron so monde na appel reçu pour na avant makamba ya corona basi wana twane ko bima bando obenga ntango ya ko voyager po banda akenda ki azonga ki nangongo c'est pas même un mois nda toujours à cela taba 10 mois 11 mois pour makamkuto ya corona no yeba nete corona za mboka ya voyagaka na sima pe nande ba kwa levenga ba yibaka nga saki makam nyoso na perda ki sko na mona ki no c'est ça ya rosa basi blanche tepo na zaki na carte de la télé ba yibaka nga na sumi ko simasika so tanga uti ko zonga dernière fois o azongi ndazo ki su numéro na ngai na pesa ki ya ngonde siko tozonga susu kobima deuxième tour oyo mais ba appel o abanda obenga ngezali siko tango abengani nga na musala nde premier jour na butu na komenga bi boss obengani nga na musala merci na yo banga bien yo ke oli keska ba futa ka batu po na mona te ata ba enseignant baba nani oso bafuti bango te ba travailleur na bango ba ya kolobela patron ke ozo futa nga ite po na mona te kaka yo ndozo ya ko réclamer et salaire no place no awa ezate ke kolukeska ba futa ka bat na chaque fin du mois audio ezali so banzo bo eza téléphone na ngai mama de rien pour na merci na yo ko banda usala musala ba futa ka yo te siko tu garder pour la dit kendo ka musala place ba futa ka bato ana simplement ba futa ka te kendo ka musala place ba futa ka bato exacteur tu peux que ça de ni ko no ka musala place mususu yo kendo ka musala place mususu ba futa ka yo bien ba futa ka salaire bien alors tout ça va retard pour tout tu confidemment il faut tout futa ka banda ko tout futa ka moza na retard ta va salaire tout futa malembe yo zana pressé kende place ba futa ba tous les 30 mama pour na va enseigner na ba toleta ba zo futa bango te be ba zo kende ko tombo na ba boss na bango te yo comme nini vraiment comme li bon mauvais mais la diamba kende le place pardon chérie obosani batanyo so vraiment obosani vraiment batanyo so zaki na yo nga na lobi bongo te ki le 30 ba futa nga na sengi pe salaire te na sengi chef coûte na senga ki kana isa lukelanga 3 ata $300 ata 350 nga moko na baksa mbongo mususu na lukanda kuna isa ki bongo nga na senga ki mbongo o ba futa nga te na lobaki ne likambo na te yenda lobaki a pesa nga mbongo te a pesa nga mbongo ezate na yo sola na yo na yo sola na yo senga na kusala mabe na kusala mabe te to bando tana yo ko tozola la ngo satisfaire nga bo mutu yo ozo coucher na yo ko sala mabe na kusala mabe tamukolo moko te na zane na problème parce que ba bisenga na ndako 46 laki na senga ki pe mbongo ebeli te na senga ki pesa ngata 300 350 na baksa mususu na jusqu'à vendre ça pour na bongo te eza pona bongo te chérie nango yokisinga soni ya miso ya bato nakosala mabe te nakesinga bambongo na bambongo salaire nyonso tu mpo anina mpona kiwa na voyage te nazaka esika moko nakosala patron nayeki kotombokela yo te nayeki kaka mama de rien mpona na merci na yo kobanda kosala mosala bafutaka yo te siko tokogarde mpo na didi kendoluka mosala place bafutaka bato ana simplement bafutaka te kentoluka mosala place bafutaka bato exacteur tokopekisa yo deli ni kendoluka mosala place mosusu yo kentoluka mosala place mosusu bafutaka yo bien bafutaka salaire bien abiso tozala baretard po tooti confidement il faut tofutaka bandako
bafutaka bakambo eza na retard ntango basale tofuta malembe yo ozali impressé kende place oyo bafutaka bato le 30 mama mpona baenseignant na bato ya leta bazofuta bango te mpe bazokende kotombokela babosi na bango te yo ekomi nini vraiment okomi libongo oyo emelaka diamba kende lo place mosusu pardon siko banzo nandi siko obondela esiko nini bapromese opesaka ngai osali yango te obakaki olongola nga na mosala te olobakaki na kovanda na yo nde nakoyi mwasi na yo okolongola ngai te mais sikoyo osani nyonso olongoli nga na mosala na landisitaki nga ta badi audio alobi na ngai be oza liboma eza telefone oza liboma nakozongisa o te okokota awa te ozoloba pe o nakopesa ata 15 mois nakopesa o yango te okokota awa te liboma omeli masanga obeto omeli diamba wana na ba audio na ba message nazozongiselanga nde nayesa bio sava nokende siko kofunda o na 4e rue nokende kofunda o azongiselanga pe réponse te. Merci nalingo ta la caméra. Attaque moi si, de l'obozan a distingué première dame, Maman Denise, Nyakero, Ozomona, Azo Sala tout, pour moi si. Message nini, au copé c'est la première dame. Oh, le lobazo luka ben information, ko luka place et moi ça a violé, ko luka place et moi ça a comme. Ya zana politique ité. M'attaque moi si à mokonzi amboka, Azo représenter ba maman. Pe mwana mboka honorable Christelle Vwanga au hasard représentant à la commission des droits de l'homme au hasard représenté Congo sur le plan international à député national Koloba Nini la première dame de la République na honorable Christelle au alandaka to komi wapi ya comment na électeur naï na makambo nyonso lobi Koloba Nini la première dame de la République. Nalingene bisaka la première dame de la République ba rétablir nga na ba droit na ngai. On a vu qu'il y a maman ebi valeur ya bo moi sindenge ezali. Nga so nesala ki makambo wana pona mona ki iska ya okende te po le ben ngai soki na boya be na patrouille mo azo proposer na ye moko alobi na ngai ya bengi sanga na kenda na pe tokuta na neka ba 0 heure 1 heure na riska ba vie na nga pona e oluwe taxi 1 heure ozaka yo mo na nzela na taxi mais comme pas ko détourner asali o mabe mais na lobele yango aloba na ngai lokote bokolala ne po alingi préservatif te azo benga nga pe lokwa mbwa bima na biro nga bima na moneso atako lokwa nyama so na miyokeli na ndenge na banzo kanza na ndenge bande ko esali na ndenge bando bakena koma mwasi esali nga na so na miyoki so ni ngai moko na miyoki so nga mona musala na ngai balongoli nga na musala biloko na nga na bomsaki na ndako ba bwaki yango na balabala ba bengi ba policier na sima wana esu set mweza na babombisi yango wana na baki pe na kosimba yango te papa wana magistrat wana ya papa arca ba bien que archange na 4e raison magistrat ayambaka ngali susu te doba avocat ya Chitemba ba komo kene pa na etongo midi pourquoi yemoko DJ fakazo ganga ntotina ki déjà $500 kuna ozwanga yaza ko mwande dossier ane kolala ngana ebikeza l'état baba pesara et l'état epesara mutu solution pe na ebike naza pe na ebike toza na état de droit te na ebite mama kaka ayokelanga mawa asala no musala na ye na likambo oyo nga na ekoloba oyo asa musala na ya rétablir nga na ba droit na ngai kaka elona na loba nangongo na nesko vanda te biloko na nga eza na la police naza na esika te musala babengani donc nyonso naza na eloko te na perde nyonso nazaka mabopa mane bomona nga. Merci ezala rande boyeme na lobi TV eza radio te sentiment ya to komi wa pinde yango boza toujours branché na to komi wa télévision avec Epenge Fofana na remesara toujours Amos Lubaki mon amboka géri na caméra
Pe balandi nyonso ya Epenge Fofana na bisino keno na botama le 13 décembre yango bomoni makambo na décembre eza fête de l'année o bato tuba sepelaka ngai na sepelaka te po chaque jour eza fête mais eza esengo ya bato balinga nga koyeba jour na botama c'est pas dikalo na komiso ki ndenge nini foto yebaka koyeba lelo lobi po kokisa 10 jours eza nzambe ndalingaka naza na sentiment to naza na lokoso ya osala commentaire te po droit de réponse pe ezalaka moto bayimba na banzembo ndenge boyebi na nyonso onga na lobi na kosi menga na lobi te na tuni kaka mituna elongi oyo na bato bakenda komela na kosepela bo témoigner ke boyebi ye comme travailleur na temba. Merci tokomi wapi. Merci na pasteur Félix Sombo na Angleterre. Merci na bana nyonso ya la rue na Angleterre Moni Mutetela. Richard Pangi na Milouz, JFM Service au Lobini. Agence Kaka Moko na Schengen, nde JFM Service. Nde bozomo na soko lingoti na mutuka na Kishasa, ndenge pe JFM akoti na Dubai, benga yemoko ba numéro na ye yango wana bokosolola. JFM na Angleterre Epenge Fofana na Kishasa, mais d'ici là, tokoza na Dubai na JFM Service. Numéro na nga ya téléphone yango wana. Merci. Dans un commentaire te pour te donner le droit de réponse. Merci.